le Congo sera libre et prendra enfin sa destinée en main. Dans sa diversité de langues et de cultures, nous sommes, nous, Congolais, un peuple indivisible. Nous sommes fiers d'être nous, les descendants de Simon Kimbangu, ministre céleste très puissant et esprit de notre patrie. Kimbangu est le père de notre nation et nous sommes son peuple, le peuple congolais. Nkamba, la colline sainte, est la mère patrie de notre nation. C'est là que le projet d'une terre promise, la RD Congo, nation libre et souveraine, prit forme. C'est en Nkamba que Simon Kimbangu proclama la liberté des peuples opprimés, dont il est lui-même le défenseur. Le Congo s'en sortira, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Nous entonnons aujourd'hui l'hymne sacré de notre solidarité, car nous sommes ni swahiliphones, ni lubaphones, nous ne sommes ni congophones, ni lingalaphones. Nous sommes solidaires et démontrons notre capacité de s'unir et de se soulever comme un seul peuple, le peuple congolais. Nous ne sommes ni parti politique, ni société civile, moins encore une communauté tribale. Nous sommes seulement nous, la RD Congo, forts, unis et solidaires, capables de se concerter et de reprendre la flamme de sa souveraineté en main. Nous ne sommes pas une collection d'individus. Nous n'existons qu'en tant que peuple uni et fort. Nous sommes Simon Kimbangu, notre identité collective. La RD Congo, notre espace vital, et le kimbanguisme, le sanctuaire de notre nation. Nous sommes tous la République démocratique du Congo. Notre vocation, c'est la grandeur et la fierté de toute l'Afrique. Nos institutions devront refléter ce que nous sommes en réalité, l'esprit de l'affranchissement et la force de l'étendard qui guide l'Afrique. Posons des actes héroïques, des actes dignes de notre état d'esprit et devenons dignes de la mémoire des pionniers de notre indépendance. Devenons dignes de Simon Kimbangu, le père et l'esprit de notre patrie. Unissons-nous aujourd'hui et prenons le plus bel élan afin de bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. Bâtissons l'avenir pour une génération qui n'espère qu'à un Congo plus grand et plus prospère. Zambiampungu, l'esprit de notre nation, est immortel. Que la RD Congo, Nkamba, vive pour toujours et vous devenez légendaire.
Mungu
Hapana.
namona kipapa betaka yango namona kena nkamba pe na inscription, on fait sa position, dès que tu veux la musique. Oui, maman, comment on est? Maman Solani. Madame la 13. Nasema mimi Okula. nakula. Ona karata mwini. Kati tigala ninamuka. On sa carte nayo, au témoignage qui marque donc il va y avoir pasteur. Comme ça, vous voyez là-haut, c'est la musique. Mama, comment on est? Mama kusema. Il faut pour ça 12 ans de présent. Est-ce que vous avez
Tosengi
na tata mosambo tia nzembo aya kopesa so nzembo ya batema soki nzembo esili mama oyo libonguti abosi asala libondeli mama pase akoki asala libondeli nsima ya nzembo ya batema na Mathieu tolobi oyo azali na motema petwa ye wana akomona nzambe mateya na biso esuki wana tobengi bino bato botelema po ete tokosala mabonde na biso ya sika ya tata mpe ozali yo likolo totelema. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen.
na yeye baka na korana kujilisha. Hapo kwa
Santo. Papa qui est papa, mon conducteur musique, Lucas Nzembo, la vision pour la papa, passer un peu responsable, donc il fait le plan de la vision pour la musique, et d'aller à la musique à Gagny, et là pour tout le monde, parce que la passion vient de là, on est au sein de la vision. On va passer à
Osala, nano comité te, soki comité tout le monde osala. La qualité, c'est ce qui me dit. Fatoye. Dis. Tangu ndio la nchi ni sio ndio. Yeye kama kile kile sio. Sio kwa nini sasa ndio ndio kamba. Ndio kwa bwana. Oi. Tofani kama mwana kama kile kile shiki. Hapo sasa kwa keba.
azali mubangi kasi na ye koli miziki ntine ezali biso tuvwandi awo na mpitakani zwa elobeli toumeni awo na mpitakani ye nkamba kuna ye koli mpitakani ezala mukoni akilila kizikosili sikoyo ngayo mwana mkazale sino tumasiteko zona ezali ya ngayo osala mwana kasi noko ya depute Papa Diacre. Lusimba ngai, lusukeni ngai. Mwana kasi wasungi mpungi, mwana kasi nanga. Mwana ya kutani, ngai na lani. Vie toyebi vie. Bongisa programme oto kusalela lelo. Soki lusimbi ngai. kusimba yo Onile mkuzia, ofago yo. Mwana kasi wasungi na mine mwaka. Nitakuwa na kusumbi na bino. Mkenda sote kama na muziki wenitambani yekitero aliyesusuteo zaida kuona mtuaki kuyinzi mulakisi programu tukusala nini yebisa nini mungu akutwakisa miziki baada leo programu tukusali la sofi bangoma ye awa tukusala nini aye soka ye tukusala lelo tuzali mokolo ya mitano mokolo ya dimanche biso nyonso awa yo kokamata programe ya miziki okoyebisa miziki tata paster wana aza lisusu te est-ce que Damas veut ça Damas mundu na mundu amema Damas
pesa malembe na pesa na Mungu
na mibeko toleki na Mathieu ndenge totangi na Mathieu kokanisa momwana na yo wana te ke nasala na ndenge na lingi ezali bongo te na mosala ya tata Nzambe bajeune surtout bino bajeune ozobeba mingi po ete bolingi biselemo ya mokili bolingi yoka makambo ya biyoka wana yango wana nde ezobesela bino bajeune bozosala bagroupe ya mike yango ezobebisela mitu na bino ala kimia ozalaki wana faki ezali groupe moko ya monene oyo esimbaka lingomba na biso na lelo ya papa Diangenga atongaki lingomba na faki esika nyonso ya kokende faki ezala papa mfumabala na ndenge moko lelo mpe papa simokimba mokianga azofungola miso na bino na faki papa Diangenga alobaka na bino alobaka boye mosala nyonso ya lingomba soki yo musicien oza te mosala wana ekotambola malamu te malamu yo musicien ozala wana lelo tozali groupe ya fanfare na mboka mitangani meme papa simokimba okanga na moni bino te me bolanda makambo ya nkamba bolanda makambo botika mokolo ya papa soki olandaka makamba te eza babino pasi yango wana nasilisi na komba tatama na moni kosala amen botelema tobone notre Père qui est aux cieux, qui est au notre papier, la komba tatama na moni amen ndema batino matiti wanazomona kuna nakata barwas batata utimu na makulu kuna ya toilette kuna na sekuna bajen bino bozakuna na misala lingomba kolona peko bokolo ishiki obose na teke programme na mezali chaque mardi babeko pe ezali makonde ya mercredi vendredi tokosa na te tokomi na kopesa na mote toteli nisa baba nyesha biso député.
Nakomba tazama na tazama ni mwanzo wakati tukiongea na ndio katika baba tutenye kai na wapenda hizo kimya na kama tazama na tazama ni mwanzo hali Tupesa na moja sio kanini. Tupesa na moja na bomba tazama na mwalimu sana. Na bomba tazama ya mwana mwalimu sana.
Motema eza munene, soki motema eza munene te, maki nyonso esili kokufa. Okongo ya tata mwana peli mosanzo tolanda matambe ya tata na biso. Tozali bapasteur ndenge papa alobaka na biso ntango nyonso ye papa Tumongi Mbangu alandi nkolo Yesu. Nkolo Yesu afingamaki abetamaki ti akufi wapi na Ikuluzu, kasi mabe asalaki ezalaki te. Papa Tumongi Mbangu mpe osusu tolandi akei na prison, kasi mabe asalaki ezali te. Biso tolandi bapapa mpe bafingamaki basilolamaki, me mabe basalaki ezali te. Biso mpe tozokolanda bapapa tokolanda kaka matambi wana. Zala motema munene ndenge papa alobaka na biso ntango tokendaka nkamba, ayokaka mingi, amonaka mingi, kasi alobaka moke. Na nganga ya Nzambe ezali zala na motema munene. Oyo naza komona bolingi kosala awa lokola mobulu mpona kokosela satanzo ya esika, bomema makambo wana te. Oyo nyonso tozali kosala ekokani na bolingo ya Tata Nzambe te. Tokovanda, tokoyokana. Bango bazali bana na biso moko. Ntango mosusu baza na mwa libunga, tokovanda esika moko tokotelana, tokoyokana kaka. Bobeta mabaku te. Ezali mosala ya Tata Nzambe, ezalaka na motumisi mingi. Kasi ntango moto akoya kososola moyebele, atamboli nzela malamu, atamboli nzela mabe. Bongisaka maduba tata. Tokoyokana na biso. Bamama, bandimi, na bapapa, botilika te, ezali mosala ya Tata Nzambe. Tozala biso nyonso, lokola bapoile ya mbwa, ekotelema nzela moko, kolala mpe nzela moko. Batata misisien, nazali na likambo na bino te, nayebi ke bino mpe bokoza na likambo na ngai te. Mwa incompréhension soki ezali, tokovanda, tokosolola, tokobondima. Mingi ya koloba ezali te, tolanda oyo papa Tumongi Mbangu mpe na yango mosinga biso. Ntango nyonso bana na Nzambe bavandaka esika moko, soki baza kobongisa monguna akotana. Kasi ndeko moko bayembaka na lingoma na biso, bana mike baza koyemba wana kala. Ezalaki ndenge nini kutu makambo elengi na motu, ezalaki boye. Soki omoni moninga kozalaka na ye akomi lokola kosala makambo ekokai na yo te keba ye wana nde tata. Yango wana likosila motema na yo makasi na makonzi po ete mabe eya te. Yango wana nde tokoloba biso bandimi tozala motema monene, toyeba kobomba mibeko toyeba tanga bango ntango nyonso. Ntango Nzambe ya tongo atangeli biso mibeko, soare batangeli biso mibeko, bokele na peto batangi biso mibeko, boka na ebele batangi mibeko, bokele mariage batangi mibeko. Yango wana yango nde tobomba tosalela okombo ya Tata Mwana Peli Mosantu. Amen. Tobolela okombo ya Tata Mwana Peli Mosantu. Papa Tumongi Mbangu. Papa Tumongi Mbangu. Ndenge adingi Ntango nyonso okengaka yo kozala na sile longo. Bana bino moko loyede etulu ezali monene mpe ezali makasi. Kasi tokolonga mona nini na mabondeli yaka ozala na sile longo. Yo mongola kindika kokola kositono malamu, bongola mpe mitema na biso po ete tokoma bana malamu liboso na yo tokoka kopitisa masango ya suka. Kimia na yo eume na soseko, misala na yo tosala yango na kimia, okombo ya Tata Mwana Peli Mosantu. Amen. Ntango nyonso ozala repetition, osalaka manzembo ebele. Toyokani? Ingeta! Travail ezali pasta, travail ezali. Nasengi na bino nyonso, bongeli na kimia, na bandako bonge malamu.
journée à samedi, l'homme est allé dimanche. Je vois que vous avez fait le ministère de l'Esprit. Et vous avez madame, vous avez fait le compte de la Tilingaï. L'homme est le côté, vous avez fait le papier et le levé. Sous les bébés, et puis nous, on va faire la moussala. Et l'homme, on l'a fait les réalités. La moussala, ça va tout le monde, il va monter les alliés. Koyoka toli ya batute oyebile ngosala sala mata yondo za mokozi awa yondo kotambuta bato kasi soki yo otile batue na yo kuna okomi mosala batapapa tolima okianga na ntango wana ata mutu azali kotia yo na motelema na ye soki abilisi yo moto akobikisa yo azali lisusu te topesa na batoli na bisika nyonso tokokende kosala mosala moke nazalaki na yango yango na pesi yo okomba toza mapeli mosantu amen. Papa ya liboso na pesi yo félicité na papa alingi yo ezalaki na te papa atumboli yo okomi motu monene yango wana oyo makambo olobi na ezali na ye ngai na raplase yo awa yango wana na kati ekosola oyo mokamisi esikali sino napesi yo félicité mingi mpona ndenge papa alingi yo yango mpe papa amonaki malamu nana yawa ngai mpe esila ngai na abondeki te po mosala ezali mosala ya tepasana nakanisi makambo koloba ezali te nzokola lelo ezalikameli eloki mokolangela ekozala awa na kosolana na bandimi ngai sino makambo ya koloba mingi ezali te yango na basiki wana biro nakanisi biloko nyonso ezali awa eza ya compte église nakei na eloko moko te ngai na kokende kokuta na kokuta mpona ya bana ya ngai oyo esali awa nyonso ezali mpona yo batela yango malamu sala kobakisa mpe ezali te kende kokuti mibale ezalaka mibale te sala kobakisa mpona te bapayaka te nazali na projet kobakisa bakiti kasi akusala kenda ya kusala lelo oyo ngai mona na ekokisa nakomiyenga bato nyonso mboka bakoyamba nasepeli papa andoko papa nakamba na nini aza papa akamba na nini yango nzambi
Papa Zanzambe. Pasteur on a qui? Ah, Papa Zanzambe. Tata Pasteur on a qui? Pasteur ndoja ukididi mtu wake hiyo kile lelo kuyamba pasteur yasika même na msomo kujibanda kuna kidogo tuone sehemu kwa ya kuna viule ingeka pasteur wanapapa dini nyoto kulobatu kusala ile kama ingeka
Ikiwa zalaki esilo kwa zalaki. Kali ya esilo. Aje. Bon. Sawa. Bon. Tukutana chapitre 1. Bon. Usoro. Papa responsable, monsieur le document, la télé, on peut
Mwana mtala na sima dogo za yebo. Bana mimi baada ya mtala sima. Profesa bana Songoji na bomba dada mwana mlimo sana. Na bomba dada mwana elimu sana. Yote nje mabote bwana mawapa je.
Kuwani na tokota tu kula mike. Na ndio zile kata bakata tokota kwa mama. Kusaidia mmoja. Kumana baba, ndio kinaje. Ni kuona kuna yoga. Nini bali? Ngoma nini na yeye na kumiao. Na yote bakeni papa secrétaire. Papa comptable. Banani mama wapi responsable wa mama kwa tena maana wapi? Mama bwana. Na lobi bino nyonso. Mtu asimba tumusala. Ninaimo kuna musala wa. Na liku yoba pate comptable. Na liku yoba mama bana leo. Mama tena. Mama huyu yemu wa yebi ningana nda. Yemu wa motiba mongo. Yena ngai kusala kwa musala ndio yemu kwa ndio kushara kila kidote. Sababu hiyo kidai. Yoki papa. Kwa jamaa kama kuna Mungu ndio wana na ndana tunajua ile nyingine. Kuna mimi ndio ramoni ya kana yote ya kangu. Kuna nantamba basaka para. Na tungu. Bino tu kana kuna ngai sana kaka parwa. Ndio. Kuna para. Nazarena kitamoko na mwana ya mai ya mwatu ile kuna kilo pira ndani sasa kie apesi kitongoko ndani na hospitali kasi malege kaka mubali na ye diete mais pour voir pour vous détailler nous na c'est ça bien en terminé par rapport au que moi la bonne hospital pour les hospital. Papa, soko lolote tu kuna rasio mtakufi. Mwana na ngai azali na mwana na kujalo kwa malomi na kujalo kaka ya mwana wana na yebi na noteka kino mtwaye ndio kuona kwa kama ndio hatuna mwana nani ya kaka pakero kwa nini jamii lesi ndio kwa na kama sio sio na kama nitutoke hiyo ndio hiyo kwa sababu ya mwana mbuga na ngai na kuna kama okay kuna kwa bengi na tongo kutana bana na tongo parade papa parade ile ya tongo wana wale carnaval mubali na maya ndio kwa bomati ndio ndio na mama yake kuna kama wana ile pepo kwa wana na hili kutana pia tukote na programu ya sisa bora sana yongo na kwa familia ni mwawa sana yangu ubeka hivi ale tuko kama yeye ngombe ndio kama kama tunataka tunataka
Ceinture, il y a papa toujours en avant, derrière Pasteur. Pasteur papa tindi kama foto yoko kama politique kenda kusala uya wala sana tena mbona mbele au zalizana na sababu ndio kwa kama ndio kama ndio kwa sababu sana nani atalipa ndio sababu ndio kwa hiyo ndio kufanya ndio ndio balo wakilamba mukachinja kama mutalobaka me oyo makamuyego sala ya moto kama wewe ya tuko kesho ndio tunaweza kupata Mamunga kama kwa Mustafa na Tanzania kuzungu simatoni la solo ndaifa mutano ile kama mone pale ile tapata tukumekana na bisho kwa papa tuzungu na madaba eto kwa sababu mwaye hiyo kwa kutoa ni Mungu kama mikate na bamunguba kwa kutoa wangora kula bali leo mwaye comme ça nous serons les bénévoles. Ora dosene dosene owendi waposa na biso na Mungu kama vile Musa. Amen. Madam. Doke oye ba kome ba kuna Kongo dosa program ya papa Shima. So, pataka mama. Ndio pataka pate kutola mimi Mungu anakupenda mwana. Uta msala na kumema tena. Ndio mwenye papa. Ndio kutola mtu zaidi. Salamu alaykum. Tata masala, tata Mami nasema
Mata. Après ce programme, à l'oubli, moi, on a eu à bout de la maternité. Moi, j'ai dit, il y a des photos. L'autre, il y a le 7 heures, il y a le 6 heures de mouvement. Voilà, tout ce que ça papa, c'est fait là. Ça va monter. Question. Na ludi na bima ole kuba bisikio yo mwana nkati na ngai so ndio sana kiona mbino e kuibre kama vile inda ndani na ugonjwa wa sura hii kota ndio ni mgonjwa hii kama juba kama ulisikeza sana kwa habari yake na mwenye pake kwenye kokota hiyo kwa habari yake kasi makamu mususu papa patere ya singa au kifuru basiso misali makamu wote c'est-à-dire ni goûter ya pasteur uliko na sa pasteur musala tukalandela moko ilo wa moko na tulula kapenda bataka wao batamsa na msingi ya sasa Bamsusa darana, Omsusa darana, Poko na kama, Moka na matabuza. Ikabu ya 6 juin, Bambo kubalwa itoke na kama, Babela itoke na kama. Sisi sio kwa kusala na Moka na kisoba. Joba ndo tunataka kupata dana kama la mketi. Achelo mmoja kama kama yongo ni ma qui opère beaucoup dans la coordination de la direction générale. Tout le monde calme. Ceux qui peuvent voir la passer, on va faire la ligne madame. Oui. Il faut que nous fassions la ligne, c'est ce qui m'a dit d'aller voir. kama tapesa hilo ngoma ya ngoma itikala ya ngoma yote biso beto biso beto moko achoyo mkono tukoyi mkono yote ngoma ya ngoma itikala ya ngoma yote baada ndio wakata pastor dina maternité azamo pangola bakisakala katela balwana tukamani na kale komo tukala bisite Soni, come come una passa come sono Papa Diacre. Moni batu vai kukumisa musana pasteur, wewe vai hivi pasteur baba. Yoza kutaje mpamba, taba vai hivi musana pasteur. Tala. Bwana. Bon.
yo makusanishijitwena nibango lelo kitu na kitu kiba na miziki mulimo ya madoli mkota ya mwana watata mineba nganzambi za hiyo papa kula kukuganya midogo ya pasela kikajake na hiyo akenda kuna mwendara ya akenda shughuli papa ya moto kutoka masolo mamuta wana bana yote mamuta na kuokoa tata amen. Nasoka tata mwana molimo fort. Vraiment tozaki na papa secrétaire na papa ndo toyoki lijana taziko. Je suis papa te lokola bino moko osali travail de conscience bomoni ete makambo oyo azokota kati na bino bamusicien eza malamu te bomoni ete te esika tobenga bakumu po ete bakoka kolobela biso na makambo ezoleka na kati ya kompane ya solo biso toyebi mwa moke pamba te tokendeke na nkama yelusalemi ya sika mingi kati na bino nani bokomi na nkama te na nkama mipeko eza makasi surtout na faki na faki d'abord faki ezala na mipeko ya lingomba faki azalaka na mipeko ya bango moko batambolaka na yango na faki faki azalaka direction générale ezali nkamba yelusalemi ya sika makambo nyonso ya faki eutaka na nkamba soki alobi yango wana babisite balanda yango wana bino awa na bisakani ndenge tomoni papa pasera ye na makambo wana yaba motinda mpe ya papa biso tokoboya kasi soki likambo wana eza malamu te ezokubeta mokulu na kati ya lingomba ya solo ifo topamela yango neti fete ya le 6 juin ye alobi fete ya le 6 juin po ke kosala bango soki na mboka na ye kuna soki na mboka na ye ekomi kosalama te bana na ngai soki basisi koloba papa wota mpe aza spesal ye azali secrétaire ayebi koleka ngai papa te secrétaire ali kobalola me biso ndenge toyokaka 6 juin ya nkamba tala kende deja kopete le 6 juin na nkamba bamusicien bamataka bango bamusicien bamama musicien basi na bango bana na bango bango na bakokolo bakendeki na feti wana feti wana tokobonga nkamba atuka osepeli yango wana bandeko toza kopenda bino basioi faki ya mokili mobimba boyokaka ete nkamba alobi nini fo nkamba batindaka yete yenge motatindaka badesordre na bino na kati ya faki botika ya wana papa secrétaire